Je te quitte, continue suite. Merci. Vous allez mal, maman. Ibune Bukalanga 1916 Mwan oyo asili kobotama mpona ye ezali bongo Dialungana Salomo Kimbangu Kimbangu
mwana kumbwa mwana jalungana kimbangu yo tukukendisi musika te mpamba te bankumbu kupesa kabanda msasa yuka kutuni bakayangu dibu sabuta maki awa nani kisolo te siku yulubi jalungana ebungu tata mpesi kumbwa mwana na ye uya kuluba o suki bongo suki ndeke nini usanga bulankento fo bisu kuku kuyuki pesi bisu na nkomo pesi mwana madezo izali nzuku izali malafu wa mwana Nyoso wana tubongisa kiyango deja misuni salina bandaku nyoso biso pe awa misuni nzoto masanga pe kome ezali tobaluka na sima nde bokomele pe bokomele
Mbote papa kombo na ngai mama Mikala Liseli. Esengo na ngai ezali po ya liboso tokumisi papa Simon Mbianga linenga bateli biso apesi biso mokolo lelo kado ya kokumisa pe kosanjo na mwana nzambe abote mokolo lelo le 25 mai 2026 te kozala kotondisa makasi na esengo papa mwana nzambe abotameli biso abotami kati na mitema na biso topetola yango ezala ngimba pote oyo nyonso tosengi na mokolo lelo akokisela biso yango bajoye Noel na ngai na famille na ngai papa na ngai papa Lisele bandeko na ngai Yadie Joël bana na ngai mibale bébé Blanchimi na bébé grâce à Dieu. Merci Noel. Bonjour la famille, bienvenue sur ma Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube